Bonjour, bonsoir la famille, bana mama bisika nyonso bozwami c'est Noela TV na pesi bino nyonso bambote na kombo na Yesu Nzambe ya bomba pe abatela biso. J'espère que toza bien bana mama la chaîne la famille bipai nyonso bozwami c'est Noela TV. Ba bisous la famille karandenge ezalaka la chaîne ba bon dimanche tout le monde. Ba bon dimanche, ba bon week-end. Lobby to bandi susu journée na biso mosusu ya semaine ba o bakendaka misala pe bana classe na biso awa na côté ba flamato bazo banda pe classe lobby lundi. En tout cas na souhaité bana classe nyonso ba étudiant ba élève bana na biso ba classe ya malamu Nzambe na lola abomba pe abatela biso abatela bino mayele ebele pona kolakisa ke biso pe ba congolais bana na biso ba yebi pe mayele bayi pe kotanga po bakende liboso basala pe ya minene na kati na mboka o na kati na Europe mayele wana bamemango na kati ya mboka na biso. Bana mama nazotiela bino la baronne Karine Mokonzi mama ya YouTube mama ya la chaîne tolandaki intervention na ye lolenge alobaki lobi na chaîne ya mama fashion tolanda ki yango en tout cas a intervenir qui très bien à défendre botika bat o bazoko loba baloba baloba kana bango kaka bongo et après bayaka susu na raison vraiment côté wana vraiment akoli toloba bongo ke akoli bomona ka ndenge azoko bina pona ko lakisa ki azana likambo na moto te azana problème na mutu te azana esengo na ye yango na lobaka tout le temps ke esengo na kati na yo moko mutu ko créer esengo na kati na yo ekouta pe na yo moko ata ezokite ezomata nyonso yo tia kaka mutu kaka likolo olobi ke na kotala mutu te pe na kotala nsima te keba soki olobi ke ozotala kaka bato en tout cas okokoma libanga ya Mungu lokola mwasi ya Lot o balobaki kotala na sima te me ye ayokaki te atalaki sima akomaki libanga ya Mungu. Donc Karine Mokonzi atalaka sima te atalaka oyo ye moko ezo pesa ye ke o nga nazoloba o nga nazosala ezali pona malamu pona nga yango pe azokendaka liboso. Donc baloba ba critiquer baloba oyo nyonso en tout cas ye azokende kaka liboso nazo pesa pe nazo loba pe na monaki chinoise moko akomelaki nga na commentaire ke mama Noël balobi kuna ke boss Dimibela o a quitté la baronne mama ya la Chine nga nazongisela ke non kolanda biloba loba ya bato ya YouTube te kolanda biloba loba ya bato ya TikTok te parce que mutu na mutu azana ndenge na yeso sala ba émission na ye po batala ye donc mutu na mutu azoloba o azomona yeso semble ye bon que soki akosi boya lobi boye po bato baluka kotala ye mais ezali ya solo te bato maboma bazali bato na normal pe bazali na kati ya YouTube oyo po balobi ke bandoki bazali pe bana na Nzambe pe bazali pe ba o pe basala pe Nzambe na busolo pe bazali ba ponami pe bazali donc eza bongo na kati ya YouTube oyo soki olobi ke ozoko landa mutu oyo alobi boye okende boye donc okozanga na yo esika okozanga na yo position vaut mieux que telemaka place ozali place yo ozomona ke non information oyo eza bien oteleme wana place yo ozomona ke la baronne ye moko tellement alobi te ke na boss Dimibela baza na problème po bato oza na problème te yo pe fanda wana seke ezaka biloba loba kaka ya bato ya wenze tellement balingaka te bato mibale soki baza bien balingani bango balinga congolais azalaka bongo te donc ye azalaka place bana Nzambe baza bien mutu aza na kimia azo se retrouver bien congolais pona ye esalaka bien te yango komona baso koluka tu biloka mike po baya kopelisa moto po esa flamme po ekoma munene après bango basepela mais tout oyo en tout cas occasion wana bokoti kozwa yango soste même si eza ya vrai okozwa pe eloko moko te même si eza faux okozwa pe eloko moko te inutile ya kozala kaka wana olobake nazo beta mbela ke boko balana te boko fanda te oza mwasi na ye te non bana mama totika kimotema mabe ba congolais kimotema mabe eza malamu te pona muninga na yo pona ndeko na yo congolais
Karine Mokonzi azana esengo na sala ba promotion. Donc les ventes eza quelques jours awa artiste ya munene comme Ferrego lazo ko beta musique, pourquoi pas asa la promotion, pourquoi pas asa na esengo na pe eko kata na peka ka wana pete eko continuer esengo azo bena esengo ye moko na kata na ye, il faut azana esengo akosilisa kaka wana te eko continuer ezala artiste na biso fali ipupa pe ya ko beta ako sala pe kaka ba promotion comme habitude pe ka ndenge eza wana parce que eza te ke na kote la wana na tika wana na sala boye non ye akosala musala na ye kaka musala kokumisa bandeko na biso po eza nyonso po na drapeau ya mboka na biso po na lokumo ya mboka na biso siko ba o bazaka wana ka baloba ke non ye boye o akosala boye te ye akosala boye te en tout cas bokotikala na soni me ye azosala makambo na ye azokele liboso me yo kuna ozozika na yo pamba inutile. C'était ça oyo atikelaki nga message yango na répondre kolanda bango te ba congolaise mususu bazalaka maboma na mitu donc esalaka bango esengo te soki azomona moninga azokende avance azokende bien ye posa na ye eza kaka ye azala wana kaka azala moto alolombo azala moto na pasi azala moto kaka na kosenga kokomona te ke moninga na ye akomi na esengo non balingaka eloko wana te bana mama en tout cas bozalaka focus bondimela la mami na bino tondimela la Chine en tout cas eza bien tondimaka to azala na esengo bongo ekosala bien bana mama otela bino volume oboyoka ye moko la baron Swana te héros focus le 20 le 21 franchement pour makelele o bazo chavize bimi te bami se bakoya torkese koya te malembe o Karine Gola siko na kendel bino siko na Karine Gola non loba orchestre ya te ba journaliste ba ya te ba viser bimate je vous rappelle que Ferrego la ka français. Donc les Ferrego la français avantage à Ferrego la ke so kanangi kananga obete le biso double acoustique ye moko na micro siko azolia avantage na eli susu mwenda yemba na studio na live o yemba bongo sko mabeli susu place moto ko peleza sko so bakutani Ferrego la na légende ko fe Olomide na acoustique mbete ngoni ataka singa kimia na salle nzambalo yemba opasula kuna légende ozo taka siko siko Koffi Olomide yena na mit yo komisa ngambo mavuta na ngafangala andana medigo vele no nyagundi magozwanga yo atesa motema na ngabeleta yali kombe Ferrego lo ya siko mabe ya siko mabe pof Koffi Olomide voiza yo kita Ferrego la siko akomata oui bit j'ai dit ça bien mata ba jalouse. Ezanga Babino Karine Mokonzi la baronne, autrement dure Madame Belao, autrement dure la reine de la Chine, autrement dure la maman des enfants. Donc na mon coup c'est dans biboui. Non yo kama ba makele les bagolo à focus boya. Ero biso to na era makele te to na era répondre te to na temps soit na te ero focus le 20 le 21. Pour ba makele lo bazo chavize bimi te bami se bakoya torkese koya te malembe. O Karine Gola siko na kendel bino siko na Karine Gola non loba orchestre ya te ba journaliste ba ya te ba viser bimate je vous rappelle que Ferrego la ka français. Donc les Ferrego la français avantage à Ferrego la ke so kanangi kananga obete le biso double acoustique ye moko na micro siko azolia avantage na eli susu mwenda yemba na studio na live o yemba bongo sko mabeli susu place moto ko peleza sko so bakutani Ferrego la na légende ko fe Olomide na acoustique mbete ngoni ataka singa kimia na salle nzambalo yemba opasula kuna légende ozo taka siko siko Koffi Olomide yena na mit yo komisa ngambo mavuta na ngafangala andana medigo vele no nyagundi magozwanga yo atesa motema na ngabeleta yali kombe Ferrego lo ya siko mabe. Bonjour la famille hein. Ezanga
Bana mama na kanisi boyoki, hein? Boyoki la baronne ye moko. Ye moko mama à la Chine. A se présenter pe mama à la Chine, mama ya bana, mama. Moi si a Jimmy Bela. Nde boss nde makambo. Boyoki yango, hein? Sans commentaire, rien à dire. Donc, ye moko confirmé, confirmation a confirmé que mama ya bana pe mama ya Arieta Jimmy Belao. Moi si ya Jimmy Belao. Mama bo kitabo mata aza wananginga ju ye kaka mama ya Jimmy Belao. Na so la bino to koma na suka. En tout cas, c'est Noëlla TV koloba mingi eza mabe pe mbanga pasi. Bino kuna, est-ce que son c'est bon? Boyoki yango. Boyoki yango ya bien. En tout cas, j'espère que bolandi yango à la loupe ensemble na bino. En tout cas, la Chine o bazana souci, bozala calme. Biso ba congolais bazala kaka bongo, ba ningisaka kaka, mais fait de compte ezalaka na moto aganyaka kaka. Côté ya bana nzambe baganyaka kaka balongi. En tout cas, botika bango, baloba na bango, basala o baolinga basala, mais kaki mokonzi azaka mama ya boss Jimmy Belao. Donc moi sina ye. Donc azana esengo na ye pour un concert. En tout cas, pour les 20, pour les 21, pourquoi pas à Koumissa. Alobi moko, ba musicien pardon, ba chroniqueuse, ba chroni maman, ba chroni papa, ba yate, ba to nyos ba yate, des gens, ye moko Ferregola, déjà, aza déjà tout. En plus, Kofi Olomide pe azawana. Papa nde ya miziki. Beta miziki nde ba yoka ye. Beta nde mbonda. Batu ba bina. Oui, c'est Kofi Olomide. Boya, pourquoi? Soko boyi sala mokili na ona ndenge ya calme. Pena ndenge ya ba pikme. Donc, awande miziki. Awande Ferregola. Aza ko corriger. Oui. Eza pe bongo. En tout cas, la famille bana mama. Ngai nazo tika na nazo kata na ngai. Soki bokozwa vidéo na biso la famille s'il vous plaît kaka ndenge ezalaka kaka to like to partager to aimer pe to bosana te ko s'abonner soki otalaka kaka o s'abonner te s'il vous plaît nazo bondela pour l'amour de Dieu s'abonner ko kote yo eloko te s'il vous plaît. Merci nazo tira bino koma na suka nazo tikela bino la baronne mama ya YouTube ye asilisa. Merci bye bye pour Noëlla TV. Natela bino volume. Nzambalo yemba opasula kuna legende ozo taka siko se siko Kofi Olomide yena yoko misanga mbongo mafuta na ngafala Adana medigo vele nanya gundi magozuanga Yogate samote mananga beleta yali kombe Ferregola ya siko mabe ya siko mabe pauvre Kofi Olomide voiza yokita Ferregola siko akomata oui bit j'ai dit ça bien mata Bayaba jalousie mosala na yo seko panza mabala ya pato yoko pesa nga makanisi ya mabena boya bela usimana ya kore